Congo, il faut tout le monde est d'accord. On a vu ça pour comprendre l'ingratitude des musiciens. Et on a mon arabe na fusoni eto. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup vraiment. On est là, babi kebino bozo mona vraiment babi ke tozana ken piana aza moko ya ba journaliste na biso auto ebi partout dans le monde na api na Congo vraiment aza ken piana lelo oyo tango yokaki mort ya PDG la dilu ya le 14 décembre. Tango yokankango vraiment se sentait indien. Et pesa nga kanda trop. Ba annoncer que PDG Michel la dilu ya kufa pesa nga kanda. Nalobi na ebele ba chege pe na batondi na Congo ebele batu bate mais nzamba loba toyaki mabele tozonga mabele eza mokano na ye donc moi to sala autre mais zate mais bieza lokuta koto ba bieza solo après lobi na ngonde ba yo confirmer que za solo et ça là nga pas c'était que révolutionnaire tala muto a lita pour la liberté de la presse congolaise a sala pour na biso to pour biso to za kutuna comprendre te. Ce qui m'attend à artiste et musicien, tout le monde a musicien tout bas, mais m'attend à journaliste. D'abord, les journalistes, ils sont fandi na parler. C'est que les journalistes sont en nation na carte. Lui azamuta munene ya mboka oyo pe asaila batu ebele asaila ba comédien asaila ba musicien mais tant tozo ya tozo kutata batu te batu akotanga vraiment keloko balancelenga vraiment bon mon abino moko ba réalité le kana matanga président Soniete homme azala mutu mo bosoko kutani na ye okutani na ina na kabeli yote moyebi déjà proche za ronginda donc ezala nde mona PDG Michel a dit ya pena alingia kota biso de atomi koti si to koti déjà pas toyebi kendenge za boye to kitaka na niveau ya zokita kitika so na 40e niveau na biso pe to kiti matolo oebe fela ki mwana wana de baninga ba yamba mais lelo liwana ye moko to so mona ta musicien moko so yazala ki akufela ye mwana linga mona ndenge ngulu pa bato linga kasi ba yebi ke kuna to zonde ba $100 ba tala mbope na ba condition comme il se doit parce que même ngape na changer siko façon afanda na ba musicien ozo comprendre nga na révolutionnaire RTOT à la vie na akutute bembe na akutu musicien akutu ayate yanga lelaka na biba na basoda bozala sima na ngai bana basoda tu ya mboko bozala sima na ngai même na problème bozala sima na ngai mais yango to mona vraiment la ba yo imaginez-vous journaliste à TV na nga moko wao journaliste ya TV ken piana za ye moko en plus batu babosani date ya 1996 oyo vient na biso Michel Adelo ya salo vraiment na mutema on est là vraiment bino bozo mona vraiment tozo balancer déjà micro na biso quand des alaka voilà, la plume d'or est partie, ça c'est bien dit. Mais on était là depuis 8 heures, tozo mona ni ba musicien et j'ai d'ailleurs ils ont manqué au banda qui faut présenter émission rap ton week-end. Mais ce qui bayete, on va dire gloire à Dieu. Moutouma ta otiga l'éternel na mokili. Biso tout toi passager tout les cas. Mais seulement tout le va péter que bayete parce que matang sili na onte a to eka na morgue poto bimisa. Comment on a lingité que bon mais on a bout la polémique. Donc batunion so bozo ta la biso na poto na Kinshasa partout dans le monde. Et en plus ngap na présence na Isalia parce que PDG Michel Adilouya azamutoyo alingaki culture trop ndeko nabino collègue nabino chroniqueur P la chaîne naïe et puis à part wana azalaki moto tout le temps kozalaka mais on est des artistes mais PDG Michel Adilouya a tchanga ba coup de pouce trop et surtout présence dans ce dangai donc
kotala bina ba souvenir ya bongo et kotala pe na futa eloko moko te na tika ko futa eloko et comme c'est bien privé est-ce que ekozala malamu tant na présence na ye parce que eloko nga na yebi PDG Michel Adilouya yimtano koche Mirador eza chaîne moko déjà ya monene ya Congo donc na senga continuité nango ezala et surtout na famille pena ezwa souvenir oyo PDG Michel na kata chaîne ponanga na kosenga bazala hein ya lokola ngolo banet nen ezala ko groupe do leader akufi il faut continuité ezala pona image ya chaîne yango na sengi na bana PDG bon en tout cas lokuta mabete ngana ebina no bana PDG Michel Adilouya te mais na discipline na rigueur baza na rigueur pour ba journaliste ba s'embrouiller te ba journaliste pe ba longwa te bazala chaîne continuité voilà. Merci beaucoup. Okay. Merci vraiment. Et tous toujours on a vraiment pour na mort vraiment au tozo yamba ba musicien oyo bazo ya reta parce qu'on a mis déjà tous a déjà 12 heures depuis 8 heures biso tous qui na mort awa ningi ba pesa qui vraiment ba loba qui depuis 8 heures tous qui na mort mais si ko tozo mona ba musicien sous bazo ya 8 heures tous pe na coin leader ya di cinquantaine au tous ana za mako ba musicien oyo yambo kana biso vraiment coin bonjour. Vraiment bonjour Nayo Cynthia Bombo et Longia Bombo. Oui. Merci Nengo Yambinga na ebi que émission internet mukili mobimba monde entier na ba réseaux sociaux. Vraiment c'est moi là oui salike appartient à Nigeria na côté studio pas mal sananga chia de Chris na beti chanson mo ya 4 minutes titre nango o ki muto azana bomoi à ce moment là zo kabela bato zo aider batu erwani komika ye bona boye boku misana ba komonyo so ya roi adoré ya presse congolaise azali mécène ya musique congolaise azam mutu munene na ba qualité ebele puis le patron ye mono yo lele o iye comme ça, mais comme l'homme n'est pas le maître de son souffle, ils n'ont qu'un pouvoir de les retenir. Voilà pourquoi ils sont importants, plus qu'important. Tant aux gens là-bas, journalistes. Succès, il y a organisé ma camoute, structuré ma camoute. Il y a des désordres. Vous sentir vidité. Bon, que les autres continuent à poisson normal. Mais liwa la diluya apete abiso ceux avec kana beloge ceux avec kana mabanga ko kumisa la dio ko kufata mais liwa la diluya mais les interpellations pour azali le rôle nzambe na chaîne na ye voilà na film ya Mirador il n'y avait pas d'autre non kaka ye na ye. Est-ce que changer vous le temps Zambé? Merci beaucoup. Vraiment, merci, on est là vraiment. Merci beaucoup na chinois babi que chinois les métiers noirs vraiment plaisir ma casse mais non ça comme ça là. Merci beaucoup vraiment na yemuko babi que c'est ça nga de tucha papa vraiment et ça monter ma pas c'était bino bozo moi toza wana kaka na morgue pour na PDG la Adilouya wa ute ko. On est là vraiment dans ça pena maman linga za comédien munene ya mboko partout dans le monde ba ebi maman vraiment le lo otozana maman na biso no pika du cinquantenaire le lo pona kolela PDG de la Adilouya le lo tango yoka ki PDG de la Adilouya tika kibiso ozaki ba poser santé ndeni maman en tout cas ngana ndimaki na ngate pour moto na moni a bien chauffé mais ngana ndimaki te parce que motazala ka akufi obieta musa kota ko hôpital akota hôpital te oyo kaka likamba liwa mais ça ndeni na moto yo yebi elengi sakanjoto azaki mutu ya batu nyonso to abande kosunga ba comédien abande kosunga ba musicien mais lelo oyo depuis to yaki depuis 8 heures tozo mona ba comédien te vraiment nande pe na ko mona mama na nga na mona ko depuis kalandengo yaki vraiment pas si vraiment biso to mona pe en plus tozo mona pe mama ne akufi ebembe bimika lelo ya président la Adilouya kalelo ba okunda bango nyonso mbale nzela moko ka lobby samedi ezate o ba artiste to moni bango te twetu ngana koma ka na 8 na koyiko tanga lisuni na bano ya ngai baba ba sai baba bango tu bakoya o mo baloba ni moto ana mabe na ye na malamu na mais ce moto akufi o azaka malamu te ngana émission na te mais na ye pona mawa na respect bandoza so moninga au féliciter ngana musana parce que ngana mosel boso na fungola groupe na mboko oyo ozo mona félicitations na so mona ndengo zo lité na musana otilelo wana bakoya
conseil ni okopesa na ba journaliste ne batika na chaîne conseil ni okopesa bango po ba mingi ezobima trop vraiment que ne batika wana ko kabwana conseil ni okopesa take yo lelo ezate lokwa président la dilu yake bino pe bo panzana te ye pa boti aza pe na bandeko oyo kaka bakotie na mirador aza kaka président lokola la dilu pardon nga naza mama na ebisi bino nga moto na bande longi liboso na télévision pardon boza bomoko pe nazo sepela na bino bana nga nano oh mère beauté merci merci beaucoup Feti bino mo bozo mona vraiment ya koloba mingi vraiment ezate Michel Ladilu ya bino bozo mona vraiment o bozo mona eza nango vraiment corté bango wana bazui cercueil ba ke ko changer parce que cercueil o balinga batila e eza yango te cercueil wana eleki mukie mingi vraiment eza ya taille na été vraiment yango wana ba ke ko changer ba di jamais vu ba bike ama boyno to mona te mais to za wana sinta bombo za wana toujours pona ko bimisa ba avenema pour la commission on sortait ça caché vraiment ya on toza toujours depuis 8h ti siko toza wana kana mort tozo zela ba kena ko changer cercueil pour cercueil wana eza mukuse ekokina PDGT on est là vraiment si nali fobo toza wana pour notre image vraiment nazana moko ya ba journaliste nazana concert nanga o aza pembeni vraiment yepe alinga baksa un plus na likambo o yuti ko sa masiko ma chérie bonjour Bombo plaisir mi vraiment ya komona on a évité pour ma constant au sali que depuis 8h tozala ki awa to boulé que corps ebimi mais ba to yo ki suki cercle wana eza muke ekoki pour na PDGT vraiment c'est déplorable en tout cas parce que balobara moto azala ki bien na bato fuma ramener ezala toujours bien et le PDG Michel a dit lui au biso le loto lundi sûrement la Priscille à la Mégane a dit mingi master na ngande on a Gédéon plus et Mariana la tortura aussi on dit baza ebelé oh vraiment ça la bon ça moko mais ça passe parce que comme on a cercueil donc d'akufa ba mesira déjà cercueil et comme que oh cercueil wana koki était cercueil wana ezana taille na été to ebité questionnement to komi wapi to bibembango et comme kufa na bakanda tondene je sais pas si bato l'organisateur en matin va revoir moi bakawana par rapport il y a ba obsèque ba terminer depuis 8h terre bembe cercueil au coma et comme cercueil komi oh cercueil coquette vraiment je suis vraiment désolé na makambo et puis par rapport à l'artiste tout le monde a deux artistes tara to bela PDG Michel Alléluia la plume d'or du palmarès kingani to moni bino te boganga la plume d'or pour corriger baninga bombo alors le plume d'or bino pour corriger la plume d'or mais la tangi pour corriger baninga la plume d'or wana bomonanité le PDG ba ko tikae le to bimisa PDG to ko la PDG ensemble na ba consort et na ba tunion en tout cas merci beaucoup vraiment nazana yemoko babike na moko comédien na biso ya mboka o tozana madame bonjour Kilmanza ou le tomona ka vraiment pembeni ya Michel Ladiluya vraiment yango wana tongo yoka kiliwa ya Michel Ladiluya et ça la ke ondeni Bon comprendre vraiment Kimanza vraiment zo kokate vraiment ya mingi kolobeza te ke bino bozo mona vraiment pas seleki na maloba vraiment moye bima vraiment zate parce kazaki moko ya yé vraiment bande ko partager ne bande ko liana vraiment merci beaucoup vraiment nazana la diva oyaza moko ba concert na biso la diva bonjour ma chérie mais bonjour Sissi bonjour à toi Bombo bonjour ma balandi à Sissi vraiment ba ono so balinga Sissi na musala sa ila bino ya kitoko na pesi bino ba meilleur vœu ba bonana na bino en tout cas merci beaucoup. La diva oza moko ba concert na biso lelo oyo to fana ki depuis 8h to mona maman sibitima to mona ke corps ebimi poto kende kokota ba image nenge zalaka po bande ko la biso bazozila ba mona ba bilili mais sibitima to ko ke cercueil wana eza muke poto ebi ke cercueil ba mesira ka mutu po bazwa mesure de po cercueil za taine ouais Bombo na yoki soni donc ba on ba kufite vraiment il faut ba mettre un peu comprendre aux mécènes aux reconnus na mboka na biso au sala
mosala oyo PDG ande ko sala parce que PDG l'a dit Louya aza patron ya chaîne télévisée Mirador Télévision biso nyonso to sala na ba TV to ebine ba patron bazar quand même mutu mukiete na munene na ye eloko uti osala ma bizarrement ngana monyo propreté ekoki osala mate boye na cercueil ekoki mutu te bobima nango eza des ordres mais na kosola na j'ai l'opis comme ça ngana oyebisa Cynthia sisi aoyebisa bino elo oni ne salami place wana ngana oki en propreté na balandi nyonso vraiment bozolanda ba image bomoni tozoli bino yango comment PDG baye batie akoki te bazongisi ba bimi na cercueil bo bazongisa so cercueil ba biso ya pepe calé otoni vraiment si on monnaie qui me fait besoin quand pepe calé ba non batie wana et propreté de sepelité sa propreté vraiment bino batu boza ba mécène bomeka ko kabila batu ba mbongo bomeka oza bien na batu bomoni bino mo polé ba musicien au compter donc ba yete kabo sena montana Kabo c'est la montagne na nisusu. Oh biso to moni des musiciens Kabo c'est Boulembe Montana ba comédien ba na ba musicien ba yete. Néma kamtaza. Merci beaucoup vraiment, merci vraiment binomo boso mona yo loba mingi vous m'exactez parce que ça vraiment passe mingi vraiment. On l'a déjà, nous sommes déjà arrivés à 17h au corps et bimi na mort 51h. Yango wana boso mona bientôt là que tozo kenena pa otina na Mirador vraiment babi ke binomo boso mona ba sala moi sala ka vraiment passe mingi vraiment na mutema na muto sala kina ye à tout le temps vraiment lelo oyo atiki biso vraiment et soit vraiment et ça comme très douleur vraiment la bande pour la biso surtout bazaki na PDG la dilouya vraiment merci vraiment beaucoup na bande pour la biso surtout oyo bazalaki vraiment na PDG la dilouya. On est là vraiment bien vraiment passe mingi vraiment la bande pour la biso passe mingi vraiment la famille à PDG passe mingi vraiment la bana na yenyo surtout oyo bazalaki na vraiment ya mingi ya kolobesa te vraiment bien vraiment merci beaucoup vraiment la bande pour la biso surtout oyo bazalaki ensemble na PDG la dilouya mais salika passe mingi parce que ya zaki papa oyo abandaki ko sangisa batu wazaki papa oyo abandaki ko kabola ata ya mingi te ya muke abandaki ko pesa batu mais lelo oyo ekomi na tangu ya luana ebele baete ebele bazangi meto ebite zani nango oyo esali po eloko bongo esalama oto yebaki ke lelo papa azalaki ensemble na ba comédien azalaki ensemble na ba musicien mais bino boso mona vraiment mutu oyo azalaki ensemble na ba tout lelo tangu luana lelo akufi akatiki biso mais to moni vraiment ba toute majorité ya bato bazebele awa ezali toujours ba journaliste via internet nde baza vraiment ebele makasa par rapport ya ba journaliste ya ba TV na biso vraiment et ça li vraiment passe mingi na mitema vraiment komona papa oyo azaki na biso ensemble lelo oyo atiki biso vraiment passe mingi vraiment na famille ya PDG surtout bana na ye oyo atiki vraiment tout vraiment kolela vraiment et ça la kama passe mingi na mitema et ça la makate ke poto kabwanaka et ça la rappelle que photo ça la toujours ensemble muto ayebi place to uta ka ensemble puis place to kenda ka vraiment et ça ka ensemble ma mingi vraiment et ça ka passe voilà mutema douleur mingi vraiment pour et ça ka pas la biso vraiment on est là probablement bozo landa nyo sotu zali vraiment na bandi ko na biso nyo surtout au bolanda ki biso au bozo ki vraiment batana bino ya kolanda hommage au ya PDG la dilouya au ya tika ki biso depuis le 14 décembre tout le lot komi le 6 janvier vraiment et ça ka passe mingi vraiment na mutema bino mo moni vraiment au ni ne bouteille koleka vraiment to ya ki depuis 8h siko tozo ken déjà toza déjà 17h ba 17h na vraiment et ça la ka passe mingi vraiment na ba ndeko oyo ba kufelaka o ba kufelaka vraiment ba papa na bango to ba maman na bango et ça ka passe mingi na mutema vraiment merci d'avoir aimé votre site RP Congo à travers votre émission Facilité à travers Cynthia Bombo de Coute Jambe Chargé merci beaucoup na yem ko toko Basile oyo alandaka toujours émission Cynthia Bombo oyo ça la vraiment passe na bosanité c'est des goals et mitino papa na profina vraiment yende muto azo soutenir Cynthia Bombo la makambo ebele merci beaucoup na bavi nanga surtout ba soutenir nga o batika nga te vraiment o bazaki nanga vraiment te mingi te on surtout apesa kanga moi carburant ya kota na mutuka vraiment merci beaucoup na les grands caméramans techniques qui font ma makasi vraiment merci na bino ne surtout vraiment o bolinga ka musala na bino o bolinga ka vraiment na moni ye moi ma cordon solo Glody Mouya place au salut mon cordon moi na
saluer place aux alliés na bo c'était les grands caméramans na solo Kelly place aux alliés vraiment ba gros bisous vraiment toza toujours na passe vraiment wana tozo mema ko bino bozo mona ndenge zo matozo kenda ngo ti na Mirador place chaîne ezalaki après ça to kende ko disposer yango place oyo batu bakoya place rokeko kunda vraiment merci beaucoup vraiment na bino surtout obolinga kibiso makasi vraiment merci beaucoup na yemoko babike Ngadi mon boss à moi vraiment tu papa ça monter ma base cité na pesi bino vraiment bambote belé vraiment toza toujours wana na sango ya passe vraiment ça la toujours passe vraiment kolela mingi na mitema vraiment bande kolanga nyoso ya basi bana ya Michel a dit lui vraiment bozala toujours na bolingo merci beaucoup vraiment nous sommes arrivés à la fin de cette émission merci bye à la prochaine. Emi Congo Info. Tout le monde est